Oui, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi molie vencedora, mwasi oyo alongaka bitumba. Bon, lelo la reine ayesu liboso na bino boyebi ke la reine Nzinga ayaka pamba te, soki ete bomoni la reine ayesu liboso na bino, seke likambu ezali, seke likambu ekwei. Bon, mpona kobanda yango, tozo remercier na Nzambe oyo asala likolo se, po ete yende mutapesinga grâce oyo ya koleka liboso na bino, po ete koleka liboso ya batu ebele, koleka liboso ya batu antuke eza black te, ezaka likambo ya don. Po soki oza na don oyo te okoka te, mais soki oza na don oyo Nzambe apesa yo, okoleka lokola ndenge la reine Nzinga azoleka, lokola ndenge ba koleki nanga bazoleka. Yango na bandeko nanga tango nyonso la reine Nzinga ayebisa biso, ayebisaka bino, bobosa na kosabone, bobosa na kolike te, kolike, yo mutu so sabona. Tango ozotala ba video ya la reine Nzinga, ko like wana ezalaka malamu. Pourtant bozo like ba video ya la reine Nzinga, ezopesa biso susu courage, ezopesa nga su makasi ya koleka susu liboso na bino. Mais tango bozo like te nazo mituna eske la reine Nzinga azosala erreur na eloko ni la eske si tango sekoza ke la reine Nzinga azoloba malamu mingi te. Yango bandeko nanga bobosa na ko like te, like ko like ba commentaire na bino pe esalaka biso malamu mingi, ba commentaire et ça la biso bien. Chaque fois que tu écoutes na YouTube, yana soki to te vidéo na biso, totala côté ba commentaire, totala rapé côté ya ko like wana tant ozo like ba j'aime wana et ça la rapé bien. Après yo mutuna no s'abonner s'abonner na la reine Nzinga, awo kozoma solo ya bien. Awa soko landi la reine Nzinga pena na bokebi nyonso. Oya comprendre logo ni la reine Nzinga azoleka liboso po ete apanza message oyo Nzambe apesi ye. Yo mutu nano sabonate, sabone, kota na la reine Nzinga, okomona bouton moko eza na loboko nanga oyo ya droite, fina yango, tango ko fina yango, eko bimisa yo bangonga misato. Fina ngonga moko esala lokola mwa mapapu boye, fina yango, wana sikoyo obano rate ba makambo oyo ya la reine Nzinga te. Po la reine Nzinga, soki atekaka a poster loko mbala moko komona ngo, oyoka telefone le langre, direct oya comprendre que la reine Nzinga atie lisolo ya sika. Oui, pona avant ko banda lisolo na biso ngai nazo remercier batu nyonso oyo bayokaka soni te koloba munoko na biso ya mboka. Mutu nyonso oyo ayokaka soni te koloba munoko na ya mboka, surtout na poto. Munoko eza ebele, ba minoko na biso oyo ya mboka. Tango nga nalobi munoko ya mboka, nalobi te français, nalobi anglais te, nalobi portugais te, nalobi eloko moko te, mais nalobi mingi munoko ya mboka. Tokumisaka minoko ya mboka na biso. Ndeti ngai naza Mukongo. Nga naza Mukongo na sepelaka mingi na munoko ya mboka na nga, yango na pe nazoyekola yango. En tout cas eza pasi po nazoyekola na kimokolo, mais na comprendre que munoko na nga eza nécessaire, yango na komi ko yekola munoko na nga. Pour nini toke na koyekola français, pour nini toke na koyekola anglais, pour nini toke na koyekola portugais, toyekola yango po tolinga yango. Siko so toke koyekola yango tozaka na patience, anta 2 ans ti okoyeba yango. Siko ndenge moko pe na Kikongo na minoko mususu pe ponga zoba Kikongo yango munoko nanga pona za Mukongo. Ndenge moko pe na Kikongo soko sepeli koyekola yango, vandisa pe na makanisi na mubimba. Tiango pe na kati na yo, tiango pe na ke nazoyekola munoko nanga ya mboka okoyeba yango. Yango na yebisa bino tobosa na Lumvila te, tobosa na Lumvila te. Po soki tozobosa na yango eza pe malamu mingi te. Après toyebaka vraiment oyo pene eza très important. Tobosa na Lumvila te. Kombo ya famille na biso tobosa na yango te. Yo jeune fille na no bali te. Yo jeune garçon na no bali te. Tuna papa na yo, tuna mama na yo. Soki papa na mama baza suna bomo ete. Tuna bandeko ya papa, tuna bandeko ya mama. Eske kombo ya famille na biso ezalaka nini? Bango bakoyebisa yo. Soko tango kozwa mwasi, otuni mwasi komba famille na bango. Soki mwasi exemple na kopesa yo, soki mwasi famille na yeza Nzinga, yo pe famille Nzinga, moyebo bana ezate, po ete boza baleki na kulutu. Soko soki bobala ni lobaki Nzambe za kati na bino boyebaki na bino te, mais soki pe boyebaki yango, boya kobota bana misusu baza bakizengi, bana misusu boye, pe bino mo pe na libala bokozala bien te bondo swana poni ni libala ekoti leki na kulutu babalani, moye penza boyoka na libala ezate. Yango tango nyonso na betaka sete, tango nyonso nazo beta sete.
tobosanaka te lumvila, tobosanaka te bandeko na ngai. Après yo mutu ozobala sikoyo omoni ke ngai na solisa so banoko na ngai te, na solisa so bataleki na ngai te, siko nazwi mobali tika ete tokende koluka banoko moko kaka oyo ya bongo baya kolobela nga na kati. Yo okedefa banoko moko boye oyo oyebi te, ofuti bango mbongo, okotisi bango na vi na yo. Siko oke na libala obotaka te, oke na libala okufelaka bana, oke na libala tango nyonso ba problème na mobali na yo, oke na libala matata ezangaka te. Siko ozoyeba te, ozokende na église, tata Nzambe sunga ngai nasala lisumu nini, tata Nzambe nini oyo mabe ngai nasala oyo nayeba oyo penza nazwa lisumu aboye oyo libabe aboye eyelanga na vie ngai mwasi malamu ngai nakipaka mobali na ngai bien ngai boye mpona nini ka makambo ebele eyelaka ngai. Ozoyeba te nyonso wana ezali po ete ozwi noko ya batu ya famille songolo omemi na famille na yo po ete famille na yo oyokanaka na banoko wana te, po ete famille na yo mama na yo na papa na yo na banoko wana baza na ba problème yango na papa na mama balobi ke toluwe noko totia na kati ya alobela biso makambo eza malamu te wana bozokotisa ndokisa ke boyeba botiaka ba famille direct bodefaka ba famille te balobela bino makambo po ete eza mabe oyo eza bongo la reine Nzinga azopesa conseil nanga soki bokoyoka yango ekozala malamu mingi. Yango na ntango nyonso ngai nalobaka boyoka nga na bokebi nyonso ntango bozotala la reine Nzinga botalaka la reine Nzinga boye te bolandaka maloba oyo la reine Nzinga alobaka na bino. Bon mpona kote wana sukisi namemeli bino lisolo moko, lisolo oyo papa auti kopesa ngai yango ayebisi nga napesa kombo te. Papa na biso abina nga napesa kombo na yete mais azakaka awa na Europe. Alobi lobaka ka Europe po soko tangi na pays ekoya ko reverser makambo po alingi te reverser mais alingi a corriger nde mwasi na ye. Ayebisi nga mama lobela basi oyo bakolaka te, ngai mwasi na nga akolaka te mama. Lobela makambo oyo mama ekozala malamu mingi ezosala ngai pasi pe ezosala ngai soni. Toza deja na bana ebele, soki nalobi bana ebele toza na bana ebele na kotanga nombre ya bana ngai te. Po lisolo oyo tango ekokomela ye mwasi na nga akokomprendre na ye mbala moko eza ye. Yango na mama la reine Nzinga na monaka yo pe olobaka malamu osolaka malamu pe maloba oyo lobaka ezalaka pena malamu mingi pe oza mama moko oza ya luzito. Bon eza ngai te, eza moto apesi nga lisolo ndenge apeselinga yango pe ngai na koleka nayebisa bino. Soki aza ngolais to congolais boyoka kaka po aza kaka moto mangala. Papa na biso apesi nga lisolo alobi la reine beta lisolo nanga mwasi nanga ayokaka te pe akolaka te. Ngai natunie pourquoi ozoloba bongo. Abi mama soki nazoloba boye seke eleki déjà trop c'est trop. Alobi ke akokoka lisusu te. Donc azokanisa ndenga kima na ye mwasi yango po azoyokisa ye soni. Ndenga kima mwasi yango po azoyokisa ye soni. Ayebisi nga mwasi na nga aza impoli. Mwasi na nga akolaka te. Mwasi na nga tanga wutaka Afrique ayaka na poto azalaka vraiment mwasi malamu. Po ngai abandi lisolo nde eza nde boye na beti na bino na banda na ebandeli po mute muta comprendre. Po lisolo bongo atango ozobeta yango banda na ebandeli po baoyo nyonso bazolanda ba comprendre lisolo ndenge nini ezali. Papa azalaka na ye ana poto ndenge ezalaka kaka aye poto atikaka mwasi na ye na Afrique. Kotika atikaka mwasi na ye na Afrique o babota na ye mwana moko asentaka mwana mwasi moko boye atikaka ye na Afrique. Siko tanga atika ye na Afrique papa aye poto mwasi atikali na mwana. Siko koya papa yaki na poto mbala moko ndenge ezalaka kaka umelaki penza salaki mwa ba 10 ans ti makambo ya ikopesa asali pe nyonso pena ndenge ezala mobala ko ikosala abengisa mwasi na ye na Afrique mwasi na ye kuna abalaki na ye mobali mususu epeselaki pasi ti papa abengisaki mwana ye aya poto mwana ayaki mama mwaye aya ezate po ete mama kuna abala na ye deja basenta ye pe akota libala abota pe bana ye pe sukuna 1300. Siko papa asali nyonso abengisi mwana ye avandaka na mwana ye na ndako mwana ye ya mobali bavandaka na ye pe malamu mingi mwana pe ndenge ezalaka kokola akoli
esenke azwa ndako na ye moko. Papa lobi problème te, mais papa esalaki epasi po avandaka ye moko. Abana pe koluka basi na poto oyo azozwa kaka mwasi penza te oyo pena azosepesa motema na ye akutani na mwasi nano ya bongo te. Ti mwana tanga lobike papa tango na ekoki na poli na luka ndako nanga mwana pe aluka ndako na ya kenda papa atikala kaka ye moko. Siko eloko nini esalaki papa bongo po ete amona eke ndenge azovanda ye moko bana kosala ye penza bien te. Alobaki non, ngai na kozwa mwasi na poto te. Po ete poto, basi vraiment en tout cas baza basi moko balingi kokola te, baza basi moko nayebi te po na baye kokuta bomengo awa ba social bazwaka bambongo banini yango mwasi basi awa ekosimba te po masa nanga bauta kokabwana mama bana ye bauta na ye na Afrique mwasi tanga ye aboti ne kaka bana akomozwa bambongo ya bana ati ayeko boma libala siko likambo wana siko ekotela ye na motu po ite camarade na ye abandaka mingi kosoloa na tata wana. Siko papa nga lobi non ngai na kobala na poto te ngai funa ke pena na Afrique na ke luka mwasi nanga kuna po mwasi akouta kuna soka ye kotoyo akoyeba pena pasi nini oyo nga na moni bambongo nini oyo nga na bimisi nyonso na akozala pena na susi na ngai. Papa pe asalika ndenge ezalaka abengisi ake na Afrique ye moko akendaki aluki mwasi na ye paponi mwasi pe papa tanga zongi sima na ndenge ezalaka kaka mwasi ayaki kolanda. Mais avant mwasi alanda kuna po papa nga azali na nationalité esengaki ke mwasi aye kola langi kuna makambo nyonso donc awumelaki penza mwasi pena kuna awumelaki malembe mwasi ngo pazalaki mwasi mo malamu alingaki penza kosambela mingi na munoko na ye ezalaki ka kombo ya Nzambe na munoko na ye ka kombo ya Nzambe mobali pe amonaki bonga bipi yake te mwasi oyo ndenga yebi liloba eza malamu mingi même ndenga tika na Afrique bongo azotanga na ye azoyikola na ye munoko na ye oyo eza malamu mingi po ndenge na monela kosala nga mabe moko te aye moko pa yebi pelake mobali nanga souffrir na bambongo tala bagangi ya ndenge na ndenge banaye kopesa te ti suka nango makambo pe eyaki nango kopesa siko ekomaki ntango moko mwana mwasi yango ayaki na poto mwasi ntango aye na poto mwasi malamu sikoyo eloko nini siko papa abengelinga alobi mwasi yango babanaye kovanda ye malamu bavanda na bango penza bien mais abana omona ka likambo pa mwana mwasi yango ezala ye penza bien te mwana mwasi tanga ye bapresente pa baninga na ye oyo bapaya bafille mosusu papa oyo ayebaka oyo babanda ye kosambela na papa ngo po papa banda ye kosambela pe awa mobali ya sewa ote Afrique apresente pe papa badina bango pe na église tutu wana mwana mwasi pe wi alobi ngai pe nde naza boye na mesana nga dia na liloba en tout cas kovanda na ndako boye na kokoka te nakenda nanga pe kosambela azokende pe kosambela na baninga siko eloko kokamwa soki aye kaka na ndako eloko nyonso kaka akomona kuna bato balati bajeune kuna balati na baeglise faya ko ngai pe sombelanga boye ngai pe monte oyo alate kitoko donc azoloba makambo moko papa ezosala ye penza bien te mais papa abandaki kotosa nyonso soki amoni eloko moko aluli apesi pe mwasi na ye mbongo po papa abandaki pena kosala mwasi abandaki na kosala te ntango akomaki makambo nyonso ezalaki nango deja bien abandaki nde kosala po mwana mwasi yango amoni na ye kutu pasi ya poto te ye pasi wana oyo bato bamonaka ke ye okomei na centre ntango okoma na centre maleme ntango mosusu batindi yo kutu so mosika boyi makambo ti eya kopesila yo kovanda boye kokoma esika mwana mobali ye nyonso na pasi wana yebi yango te pasi ya poto ye ayebi kaka ke mobali alongoli nga na Afrique na bandaki kotanga natangi nayekoli munoko ya poto na ye awa naye kokuta mobali aza na nyonso abongisa nyonso nga nasalaka na ngai te nasalaka na ngai te nakoma koyekola na nga bamisala kaka mike mpa linga nde kotonga koyekola yango kuti donc ozomona ye pasi ya poto ayebi na ye yango te ye pa na ye pasi ya poto eza te oyo basi ebele bamona siko papa pe ntango nyonso asalaka nyonso mpo na ye apesaki bambongo asalaka nyonso mpo na mwasi na ye mpo alingi ye talaka moto avanda bambula mingi ye moko na kati ya ndako lelo Nzambe apamboli ye asali pe makambo nyonso abengisi pe mwasi ezalaka pena esengo mingi ti na moke eloko akokamwa ezalaki na mwasi aye kobota aboti mwana liboso aboti mwana mibale aboti mwana misato
Tant ndenga botika bana misato mwasi mobimba akomprendaka mwasi yango te ti ndenge baboti na bango bana misato arataka eloko te eloko nyonso ti mobali avandisa ye aloba mama moni oyo toza na poto eza te eloko nyonso komonaka ke eloko nyonso mama eza pena esengo te mama omoni tala poto alakisi baréalité ya poto me ye comme te nayebi na ye mpasi ya poto te so mobali alobi bongo amemi ngambo kasi yolingaka nga te nasoma biloko boye ebanda kala ava kutu tobota so nayebi so kaka eloko boye eza boye ofo banoloba o banolandanga bamakambo kasi bino bozaka boye na ndako otika mwasi boye kuna na libanda kuna bozokelandela basi oyo bazolata baolata kitoko mobali abi me mama yo olataka bien nyonso oyo osengaka nga napesaka yo me siko ngambo nini oyo nga namemi mpona koyebisa yo ke mama kataka mpe babiloko mpo yo nyonso omonaka kaka nyonso babiloko mpo omonaka mpe eza moins cher te eza cher na moya lelo mpo soma babiloko ba 500 ba 600 eza bambongo ebele eza teke kofuta ndamu wana pene bakashe babiloko yango eza malamu te mama papa azosowa na mwasi me mwasi lolendo sikoyo eloko papa esali ye pasi alobi mwasi na ye aza na comportement moko mpenza bizarre soki ete bakamarade ne baye na ndako ndenge ezalaka ke bakamarade ya mobali baye na ndako ndenge ezala mwasi alambi aservir bokolia elongo te esa eloko te bovandi wana mesa bozolia na bino esaka nango eloko te me mwasi mazala soka basisi kolia akolongola basani te banda na ye kolanda masolo ya mobali masolo mobali bazosola banda ne kolala koseka mpe ye kaka comportement moko bizarre kolata bakola meme mopaya ye atiaka liputa te mwasi moko impoli abinda na mona mwasi abongo te impoli abi esalaka ye pasi mpe esalaka ye soni mange aza na ye moto banzoto mike me esalaka ye soni mama mokolo bongo okende olataka bakola oyo ekanga baekanga mpenza eza kitoko te bapantalo ekanga na misu mpena oyo bakamarade na ye esalaka ye mpenza bien te combien de fois koyebisa mwasi na ye combien de fois mwasi ayokaka te mwasi mobimba soki do kombo ya mbongo na monoko na ye tikaka te kombo ya mbongo na Afrique ayebelaka ye bongo te na Afrique ayebaka ke nazwi mwasi na nga abondelaka na ye bo ide kutu ya mbongo ezalaki nango te kaka ezwile makanisi mabe ke mwasi oyo alinga mbongo mwasi oyo boye ide wana kutu makanisi wana ezalaki te me mwasi banda akoma poto ava kuta bala abota ava bota baeglize akendaka nyonso akomona kaka kolula nyonso akomona kaka me na ebandeli namona yango mabe me namona ntango mosusu kouta Afrique esika peut-être donc complexe ndenge azomona baninga bazolata ye azomona ka ndere ye azolata bien te me ngai mpe na bandaki kosala nyonso me mwasi moko impoli moko donc ezalaka kutu te donc ayokisaka ye soni meme so bake na bafeti mwasi bakomela bawhiski mwasi bakomela masanga mwasi masanga nyonso ezalaka na mesa wana fo amekameka yango alobi esalaka ye pasi omona ye mobali alangwe te me mwasi alangwe po ayekusa mwasi yango mpe mwasi yango mpe akumbaka mobali ayebisaka ye ngai nde namelaka na ngai ata mwa whisky na ngai soki toke feti yo komelaka te mpona ntango tokozonga yo nde moto osimba vola mwasi rien ekoma kutuki na feti mwasi nde moto akomela mobali akomela te mobali akomprendaka na ye deja abi mama makambo mosusu ebimaka mpa bato ke mwasi oyo amonela mobali abi mama rien eza bongo te ezalaka nde toyebaka te eloko nini elekaka wana omona pena mwasi azosala makambo moko ezotungisa yo me ozomona ndenge okoki koloba ngo epa famille na yo te ndenge okoloba ngo mpa bato te omona pena mwasi mapena ovandisaka ye na ndako osolola na ye mpona makambo na ye me bato baomona kaka ndenge ke mwasi oyo amonela mobali abi eza bongo te nga mwasi okombe de fois mpona betaka te mpe nano nabeta ye ata mbata te nakoka kobeta mwasi te nazwaka ye lokola baleki na ngai nazwaki lokola baleki na ngai mpenza leki na ngai oyo ya mwasi mpo tobota bato wana baleki mibale ya basi nazwaki mpena lokola baleki na ngai soko mwasi mobimba yokaka te okenda bafeti mutu akobina na mutu nyonso okenda ye na feti kotelema donc ndenge eza wana asalaka défilé de mode koleka ntango nyonso koleka ntango aponaka mpe teke ntango ezalaka bato batelemi ntango ezalaka bato bavandi bapelisi baminda na bango wana ye mpe ntango bavai vien bandaka mpo bayeba ye donc abi esalaka nga pasi mwasi yango bapesa ye deja kombo vai vien donc kombo bango tesekisa ye kutu
va et vient, va et vient. Bon, comprendre les gars, parce que c'est un mon politique na français. Donc, et c'est qui ça y a ma case, et c'est qui ça y a ma case, c'est ta yoga qui dit solo yango, mais bon, mon tapé sur les solo na ye, tant aux oyo kayango, anta oseki. Ako na ye po ete eza makamoko o ezo leka na kati eza vraiment ya mawa après na koseka na kati yango na bandeko na ngai penza o ya basi papa na biso a déclaré alobi mama comportement oyo eza malamu te abi kutu mikolo pona makambo corona maladie oyo yeli biso yango mwasi nanga makolo ekatani ye mwasi ekomi kaka moke kaka soki bapaya nanga baye po bapaya na biso bazali po toza na ba famille na biso awa eza baza famille na biso te me ba camarade nanga to koma vraiment lokola famille eza te ke lokola makambo ya corona to kima na non bango bayaka epai na ngai pe na kenda kotala bango biso toza na basi na biso me ye mwasi ngana sala boso na ke epai ya camarade nanga mwasi na ye pe no mona ye respect soka servir wana ye pe soki kosenga alie so pe kosenga alia te mona papa na lia ki deja boy mais mwasi onzoka kenda toyebi te abina mitunaka nanu pe natuna camarade nanga te po makamba famille bato pe batunaka te natunaka eske mwasi ngo amelelaka avant biso toya o ndenge nini akomprendaka te po banda mobali yango banda oketala camarade na ye amona kaka mwasi na ye balia bango nyonso esambaka je crois ba 3 fois miko mosusu ezalaka kaka mwasi bon appétit ba papa oyo aka ntango bango bakosisa kolia awuti soki mpe na chambre soki na cuisine aye kolongola basali donc ozomona mwasi moko respect pe na respect soki mpe tozosola na bacamarade na ngai atikilaka biso mpenza ta ngai nazosola na camarade na ngai tozosola na biso bien donc ntango nakendaka nayaka na souci siko oyo nga siko soki bacamarade na ngai baye donc il faut bavivre ye mpena ke ye pa yebi masolo mwasi mabando solola mpenza azoseka kia kotelema ye kaka soki mpe alakisaka nini toyebi te défilé de mode abi kotelema ye kaka asala boye azongisa boye abi mpenza akomi na suka apres eloko esalaka ye pasi mwasi mobimba alingi kolata na miso ya bana na ye mwasi mobimba alingi kolata na miso ya bana na ye toboyi te baza bana na yo ya basi wi po ete nzoto oyo nde biso bamama nde toza boye na bapapa banzoto na biso jamais tokoki kolataka esika bana bamonaka banzoto na biso po ete toza biso nde tokolakisa bango ke nzoto ya mama okoki komona yango te okomona yango na ntango mosusu na ntango ya maladi soki mama akwei wana azomiyeba lisusu te be mama na yo azokoka lisusu kosala eloko moko te na ntango wana shwa eza te okozwa mama na yo osokoli ye po ekomi na ntango ya maladi me mwasi mobimba ayebaka te mamosusu akenda kuta pena azolata na miso ya mwana ye seke mpona ezosala makambo etala mwana aza pembeni azali mwana mwasi ekosala nini ekosala eloko te me eza malamu te na bible mpe ekomama okomona nzoto bolumbu ya bapara na yo te eza malamu te ndeko na nga nde papa ameki koyebisa nga eza vraiment malamu te bon sikoyo ngai na okota na conseil toyoki oyo papa ye amona papa amoni makambo ebele epai ya mwasi na ye abi mwasi na ye alingi kokola te bion boyoki mwasi soki bapaya bazali alakisaki aza wana apres bafeti kotelema apres mwasi balataka na miso ya bana mwasi makambo komplike donc alobi aliaka na ye wi mwasi alambelaka ye mpenza alambaka donc kote kolamba vraiment alambaka na ye mpena biloko mpe ebele biloko ezangaka te na ndako mais mwasi nde aza impoli akolaka te aza na makambo moko papa azokoka soki kosupporte yango te papa alobi soki ekokontinue bongo akoprefere mpena atikala na ye ndenge azalaka na ye moko mwana na ye ndenge alongwaka atikala na ye moko ndenge kuta ezalaka nango bien koleka ndenge sikoyo akomi na mwasi oyo mpo mwasi azopesa ye soni azoyokisa ye soni yango wana sikoyo papa asengi conseil soki ete oyo ezolekela mwasi na ye eske bolobi nini bokoma yango ata na se wana papa akotanga yango mpe kosala ye malamu mingi atanga bacommentaire wana ekosala ye vraiment malamu mingi ye atuni nga te ke nayebisa bino soki aboma libala atuni non wana atuni ngai te ngai wana si napesaki ye deja conseil na ide oyo azalaki nango akoboma libala ngai la reine nzinga napesi ye deja conseil sikoyo ngai mpo na ngai na kosepela mingi bokoma na se wana concernant mwasi wana oyo azosala oyo asalaka soki eza malamu soki eza mabe papa alingi ayeba mpo papa alobi peut-être ntango mosusu ye nde moto azokomprendre mwasi na ye te ntango mosusu ezalaka nango bongo ye ayebaka na ye te basi bazalaka na bango bongo
bon nga la reine nzinga na yebisa ke basi bazalaka bongo te mais ezaka eloko moko foko tianka na maboko ya nzambe makambo mosusu eza nango kaka bamvutima ozoyeba te foko bondela kaka nzambe nzambe apesaka kimia vandisaka ye kaka ntango nyonso. Bon conseil na nga eza boye bino bamama oyo bokolaka te, bino bamama bokolaka te, bozosala makambo moko oyo ezosala mibali na bino mpenza soni makasi. Bino bamama bolingi korespecte mibali na bino te, bino bamama oyo bolingi kokola te, bino bamama oyo bolingi eloko nyonso oyo kobima folata yango, bino bamama oyo bolingi kosambela me bozosala mpe makambo bozozwa mpena makambo mpena oyo ya nzambe serie te, bozosambela kaka mpona kaka bato bayeba bino kaka ke bokendaka eglize. Yango wana bamama na nga sere na nga soki okoyoka ngai epai ozali, soki vraiment okoyoka ngai epai ozali, nayebi ke naza leki epai na yo, nayebi ke naza leki epai na yo, leki mpe ya mosika te. Mais conseil mukolo akoki kobeta mwana moke mpe abeta mbunda mukolo mpe abinaka. Yango sere na nga conseil oyo nga na kopesa yo lukaki okola. Pour moi si soki aboti même oza na 20 ans, même oza na 25 ans, même oza na 18 ans, moi si soki oboti tokomaka déjà mukolo. Totika so bana mikete. Yango na mama meka ko se comporter bien, tala etoza na bana yo misat na ndako. Bana wana ezate babonaka bulumbu na yo, bamonaka bulumbu na yo, ozopesa pe bana ba mal chance, ozo modio bango soki ozoyeba te. Lata na yo melata esika kobombama. So kolata na miso mobali na yo etali yo, wana ko sala eloko te, wana aza mobali na yo. Me kolata esika bana mama eza penza esengo te. Kote onanga na sepela inango te luka o changer, po ete bana oyo za na bango baza bana basi. Nyonso oyo bana bazomona epai na biso ba mama na bana kati na ndako, yango pe bango ba mema yango na mabana bango. Siko yo zo lakisa bango ko changer bilamba na miso na bango. Bango pe tango bakobota bako changer bilamba na miso bana bango. Yango mama côté wana pe na betilo c'était pardon mama changer côté wana. Après ozoyokisa mobali na yo passe na motema. Yo zo kanisa ozo sala likamba lamu mais non ozoyokisa mobali na yo passe na motema. Mobali na yo ndenga za wana yeba yango akomi na souci. Akomi na souci azolingo yebisa ne bandeko na ye ne bakamba camarade, donc nyonso azomona pa ba camarade na ye ya malamu ezokufela na motema. Oyo azomona pa na oyo ya mabe ezozokisa ye pe na motema. Yango azomona ke bato bakomi kobela, mibali bakomi kobela, mibali bakomi ba problème ebele, nyonso oyo tozoyeba te biso basi soki tozokende wapi na makambo oyo. Tako nyonso biso mona kaka biso bato basi malamu. Biso to mona kaka biso basi tozala malamu, biso basi tozala kaboy. Mais côté mosusu pe to mitala pe biso moko. Côté miso pe so mibali pe bakoma na bango boy, bakoma ko linga basi pe libanda, bakoma ko bima pe libanda. Côté mosusu pe sa bango sutorte. Biso moko to fongola ka ba porte ya bandako na biso. Po ete mibali baba ndokosa biso e utaka vraiment epai na biso. Yango na mama likambo oyo ezosala eza malamu mingi te, mobali ezosala ye passe, mobali na yo a déclaré, mobali na yo a déclaré mama soko ozoyo kanga yo moto ozolanda la reine Nzinga, yo moto ozolanda nga tango oyo nayebi ke video oyo ekokomela yo, mobali na yo kaka kokomisa ona ndako na yo. Mama soko landinga blandanga penza na bokebi nyonso. Conseil on azopesa yo ekosunga yo malamu. Na boyi ke lobi okabwana mobali na yo, okenda libanda eloko ezate mama. Libanda eloko ezate. Na libanda mibali malamu bakoma kobanga kolinga basi. Basi malamu bakoma kobanga kolinga mibali. Mibali bavoyu nde bato bazosala succès. Basi bavoyu nde bazosala succès. Yango na eloko na koyebisa yo ser na biso. Taki ozala libanda na yo, mobali na yo tango nyonso tango nyonso ezosala ye passe, tango nyonso asola na yo. Yo moko yebi deja ko likambo ngana zoloba. O comprendre deja ke za yo. Mobali na yo avandisa ko tango nyonso alembaka yo te. Mais alobaka na yo na passe pe atangisaka maya miso. Mama, keba lobi okoya komona oyo azali banda, oyo azoluka na ye. Tanga kozwa ye o perde pe pona libela. Ekokoma mibali baza bato mabe, mibali baza boy. Non, mibali nyonso te baza mabe. Mibali mosusu pe balingaki biso na mitema. Basi mosusu pe balingaka mibali na bango na mitema. Mais buzoba na biso basi, buzoba na mibali, yango esala ba couple mosusu ekabwana. So okabwana pe ba couple yango ekabwana. Soko landi pe bien, batongo bazaka pe à l'aise te, eza esengo te. Libala oyo boboti deja lengela yango. Lengela mobali na yo po bozala malamu
olambaka na yo mobali ayebisinga osalaka nyonso obongisaka ndako me mabe na yo kaka olingi kosekisa mibali trop olingi kosekaseka trop olingi komona biloko oyo biloko nyonso oyo eza na mode orataka yango te eza yango mpe mabe te me ere moko mpe kofo orataka ere moko po eza malamu te mpo mobali ya bato mpe ere moko yo moko oyi basalaire yango ndenge ezali oyebi bien basalaire tozwaka bandako na biso ndenge ezalaka cher yo moko oyebi yango eloko ezotongisa mobali alobi ke kolata ekosala eloko te me talaka mpe nano mwa bapoche mwa nde balobaka biso loba kingalo mponga aza mokongo mwa kingalo ere moko fo ezalaka okompane mama nga nazopesa conseil na boyi ke lobi libala na bino esila yango wana mama yokelanga oyo la reine Nzinga conseil oyo la reine Nzinga azopesa yo ekozala malamu mingi po tolembi mibali bazokufa mingi tokoma kolobaki mibali bakufaka mpona mabe na bango eleki non biso mpe tozala mabe me biso toyebi kosupporte bashoki me mibali bayebi kosupporte bashoki te biso tosupporta bashoki oui pozomona ke bana nga baza ozomona boy tosupporta bashoki me mibali baza bato mo bakobimisa makambo mpena mingi libanda te mwasi mpe abimisaka te me mwasi abandaka mpa bandeko ya mobali me mobali abandaka mpa bandeko ya mwasi te yango omonaka mibali bazaka mingi na makambo na kati ya mitema na bango esalaka bango mpenza bien te yango bazokufa noki kote mosusu biso nde tozoboma bango sake toyeba yango na mama comportement oyo ngai la reine Nzinga nazopesa conseil luka vraiment ochange ekozala malamu mingi mpe okomona mobali na yo bozonga na bino ndenge bozalaki alingaka boya yo me nga napesa conseil nabi koboya ye te bamabondeli tiaka priere nzambe akosunga nzambe apesaka kimia nzambe apesaka apres na priere kosala vandisaka mwasi na yo bokozwa solution yango na bandeko na yango na mama na ngai pa yozali totangi kombo na yo te tobombi kombo na yo tobombi kombo ya pays tobombi yango po ete mobali aboyi ke lobi tala kaka moto kozala na raison na yo ebongani nango tort yango na mobali aboyi ne makambo oyo yango na kaka oyo la reine Nzinga azalaki nango conseil mpona apesa yo ekosunga yo mama na bandi soki okochange te mobali na yo alobi akobimisa kombo na yo oyo ekoya eya nango mpe akoboya yo mama video na nga oyo ozolanda yo moto nyokolaka mobali yo moto olataka bamiso ya bana yo moto osolisaka mibali kia soki baye na ndako yo moto omelaka bawiski na bafete yo moto omelaka bamasanga mingi na bafete yo moto olangwaka mobali amemaka yo olangwe mobali alangwe te me yo olangwe azoyebisa yo change pa yozali soki te okoperde mobali na yo yoka ntiki yo oza kitoko okokende okozwa mobali me yeba kitoko ya mwasi ezalaka na oyo alulaka ye mwasi kitoko na ye ezalaka comportement mwasi okozala no kitoko ya ndenge nyonso me soki comportement na yo eza malamu te ekosimba te po mobali oyo asolo mobali oyo nzambe asala atalaka mwasi na bote te me atalaka mwasi na caractère yango na tantine leki na nga yaya na ngai mpoza yaya conseil na kopesa yo yango wana donc ndenge oza wana yokila vraiment la reine Nzinga makambo azoyebisa yo ekosunga yo la reine Nzinga soki apesi yo conseil oyo seki ayebi pourquoi azopesa yo conseil oyo la reine Nzinga aza na poso oboma libala te non koboma libala eza kitoko te eza malamu te ape na posa oboma libala te soki ezalaki onyokama babaproblème ebelebele nayoka lisolo nayoki mobali naza na tort yo nde oza na tort yokoki kosala nga mpasi me nalinga natinda yo mpe teke bokabwana elinga otaka na motema no moko me mpo na lisolo oyo mama soki vraiment bokabwana na mobali na yo mpe soki mobali no atiki yo okoregrete me yo soki okimi mwa mobali oyo otiki ye okei mama yeba pa ya kokende okoya kobondela ye kaka kozongela ye po ete asali yo mabe moko te azoluka ndeki ochange yo nde ozochange te bon mpona yango nasuki wana nakopesa mpena mbote na ye moko Alpha Mies na Bordeaux bambote na yo pa yozali apres nazopesa lisusu bafidele nyonso oyo ya la reine Nzinga TV nalingi bino mingi nzambe vraiment aza na biso bokoyoka lisusu bamasolo ebele naza na masolo mwa mingi bapesinga mpo nte nabeta yango boyebi ke la reine Nzinga mpe akendaka mosala na kobeta yango ndambo mpo masolo vraiment eza ebele na kobetela bino yango mpe kotia ba place na bandako na biso ndeka nalobaka chaque dimanche toza na émission na biso na ye moko photo Flo de Berlin
oyo tobengaka corazon aberta motema ya kofungwama. Émission na biso tozoyamba mutu nyonso ndenge nalobaka oyo nyonso aza na lisolo na ye amemango na FKM Vision TV ya Photo Flor de Berlin, amemango epa la Reine Nzinga, tokobeta yango pe soko sengeli ke yo moko ko lisolo vanda wana toza na esika na biso tokoyamba oyo na maboko ya kofungwama okovanda wana pe tokobeta masolo ndenge pe ezali yango wana na pesi susu mbote epai ya mama Makaya pa yozali bambote na yo pa yozali. Merci mingi bina mama Makaya pozo sunga biso pe na kopesa lisusu ye boko Madebora yondo yebi video na yo ya Kikongo. En tout cas merci mingi na seple komona mwasi moko ya kitoko, jeune fille moko ya kitoko azoloba Kikongo. Donc so botana la Reine Nzinga TV bomona Madebo azawana, Madebo oya soin, Madebo wana te, Deborah, mama Deborah to kata kaka Madebo. Donc merci a mingi na video na yo oyo sali ya Kikongo. En tout cas la Reine Nzinga sepeli mingi azotala ngo mikolo nyonso. Pe na kopesa lisusu bambote na vie nanga Makuma Vinga James Bob 007 vie nanga ba merci a mingi molobeli ya mboka yonde vraiment. En tout cas merci la Reine Nzinga azane sengo mingi, la Reine Nzinga azane sengo na yo movie Makuma Vinga 007. Merci mingi pe video wana. Donc c'est bon, nzambe abatela yo pesa yo susu makase belé ya koleka liboso poko leka liboso ya public eza black te foza ka don o nzamba pesi. Merci pena vie nanga Makuma Vinga. Merci nzambe azana yo na kopesa susu mama leki nanga Teresa Makila, mama na Vanessa kombo sika Poupée Barbie. Bazui wapi Poupée Barbie? Yo keba o jour mosusu ba accident au salama Poupée Barbie. Après na opesa lisusu mbote na yemoko manami mamimi Mimosa bambote mama Mimosa. Merci mingi na anniversaire nanga osala yenga surprise moka kitoko na seple komona yo mama Mimosa yana biso Mimosa manami. Merci pa yozali. Après na kopesa lisusu mbote na papa nanga Papa Gracia Lubanzadio. Après na opesa lisusu mama Maria kitoko Florentina Katokunga d'Atlanta. Ba bizu ebele pa ebozali na sukisi bongo na komba papa pe ya mwana pe limo santo. Merci Seigneur Jésus. Amen.